Oui, Bandikonanga, je crois que vous êtes un peu déçu ndenge et kateli eza problème nde ya ba minute. Yano moni so naza ko loba makanzambe to nini na kineka mwa mbangu passer minute ya compter. Mais na fandi na bi bon bolandaka ndambo wana bolandaka wana ko kinango mais ta on a ko réfléchir na bi te tika na continuer ngo nazo ata 10 à 15 minutes pour na ko sukisa prédication oyo eza vraiment intéressante na bato belé. Alors bande konanga tambo kozwa vidéo oyo soki otindi yango pa ya mutu te vraiment za égoïste olingi nzambe te mapamboli mosusu yaka na biloko ya boye tango yo yoki yango parce que boza belé boza na souci nga so na kufi batikeli ko salela nga mariage religieux te na okinali felo kuna to ba salela kaye ya ko na lola te mariage religieux obo kendeke kunda na ba pasteur ba tsaka bino loboko ba lesa no bag na bible ezate soki siko pasteur wana azamuta misala soko azamuta milimo mbindo sataniste bendoki mais akotika ba semence na baki wana akotia semence moko mabe na mariage na bino po satana ennemi na ya liboso ezali mariage ennemi na ya liboso ezali mariage yango na bomoni ke Jésus Christ a célébré mariage mon côté. Il y a bon monique, bah apôtres, les imitateurs de Jésus Christ, bah célébrer mariage mon côté parce que bah il que tout ça combat mon quoi au sacanate, bah il que Satan a tinda batunaye qui se déguise à chrétien, qu'on célébrer que mariage, qu'on même ça minimum ya batu, qu'on même ça ndako batu ya bana, pe ba mariage. Yango no moni bah apôtres, bah salaka ya moté. Siko yozo ki ne pa ya mosala nzambe wana po apambo na libala na bino nani ayebiso ke mosala nzambe wana aza parfait nani ayebiso ke mosala nzambe wana aza kindokite nani yango ayebisio c'est ça ndeko nanga kosala osala bisala la te na ko prêcher même ko ke na bana mwana yo boti azana na problème te yozo ke na église po na batia loboko c'est grave encore yana yebisa bino ke moi oyo boza vraiment inonde ne loko babengi lo banzambe lukaka olandaka ngai parce que bandoki ba sataniste ba yeli bino makamoko mabe mais bino bolingi kolanda bango mingi. Je suis l'un des pasteurs na monde, je dis bien na monde oyo asala monsala nzambe na ne ki propre kindoki na yebi ngote ki sataniste na yebi ngote naza ko prévenir bino tout le temps botala mateya na ngai mais bandoki bazo bundisanga bazo tindira nga basi pour nous lucrer na makombe belé pour ba bomangai pour na tika ko claircer bino ba situation mais na kolembate pe na za président voilà bande ko ngai. Alors nazo kama mkesima na mariage nazo kama mkesima na point 3 na lobaki sur le mariage religieux. Petit résumé. Le mariage religieux est-il légal devant Dieu? Le mariage à l'église a-t-il un fondement biblique? Est-ce que mariage religieux nzambe bien? Est-ce que mariage en église est-ce que est biblique? Ndeko ndenga naza ko poser ba question ndenge yo pe pa yozali opposer ba question. Ndeko na vie ko zala kabindima ndima te. Un jour yo peut-être vous appelez pasteur. Mais tala mutu oya formé yo. Est-ce que ba verset biblique na yé a tiaka eza conforme na vraie interprétation? Yangona bozomona bandeko nanga ebele bayila kibilo makambo na za musala nzambe mais tango akia suki ayebi ninga o prêcher susté ba côté sur makambo oyo eza conforme te na parole. Alors mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés en Christ, l'État ne reconnaît pas la validité du mariage religieux. Mariage religieux, l'État a reconnaître en côté.
Soki yoki na ba document ya mariage religieux. Ok, n'a pas wapi. Ba document ya mariage religieux yoki n'a pas wapi. Nulle part. Frères et sœurs en Christ, si un prêtre ou un pasteur accepte de célébrer un mariage religieux avant le mariage civil, ils sont passibles d'amende et de prison. Donc, tant que vous êtes pasteur, il faut y avoir une loi. Ceux qui ont célébrer le mariage civil avant mariage coutumier, ceux qui ont célébrer le mariage religieux avant coutumier et civil, ceux qui ont au foot à man, soit dans la prison. Parce que l'État a reconnaître la montée. L'État a bien moté. L'État a bien moté, il a Bible bien. Mais qu'est-ce qui fait que les gens pensent que se marier à l'église, c'est se marier devant Dieu? Telle est la question. Analysons un peu ce que la Bible dit du mariage ou encore les quelques exemples d'union dans la Bible pour voir si c'est le modèle biblique qui enseigne cela. Donc, j'ai pris mon temps et pour préparer enseignement oyo pour nos disciples. Tant on a la vidéo sur YouTube pour aider à belé oyo bazala bobungi. Mais les disciples nanga ba yebi ke mariage religieux existera et sa biblique. Alors, est-ce que bato bazako sala yango? Bazako péché ton nini? Ma fille s'est mariée. Babina fona que le mariage religieux na sima mwana. Ngabiti na okete. Pona ko décourager bango te na biga ke non na ko voyager na uzalate. Mais le coup ba seigneur ki bango que mariage religieux est biblique. Et que mutu aye ko bala. Ayebi ki ba okende kuna. À convaincre moi c'est que vraiment est biblique, il n'a dit pas kende. Mais tu vois ba suka suka za péché, tu as péché. Dans l'Ancien Testament, des mariages de l'Ancien Testament, on ne nous parle pas de célébration de mariage. L'Ancien Testament, Mobimba, dit dans le Nouveau Testament, on ne nous parle pas de célébration de mariage. Mais ce qu'on dit, c'est wapi. Qu'on ça va fête, qu'on ça va dépense, qu'on ça va biloko ndenge na ndenge, boke ko zwango wapi na Ancien Testament, ti na Nouveau Testament, tozo mona et pas y ba célébration de mariage exacté. Alors, des mariages de l'Ancien Testament, on ne nous parle pas de célébration de mariage. Genèse 11, 29. Abraham et Nacor prit des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarah. Le nom de la femme de Nacor était Milka. Ici, on nous dit simplement qu'il prie pour homme, qu'il prie pour femme. Donc, va prendre femme. On ne nous parle pas de cérémonie religieuse ou alors d'une autorité religieuse qui a béni le mariage. Genèse 24, 67. Genèse 24, 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devient sa femme et il l'aima. Ici, on ne nous parle pas de célébration de mariage. On ne nous dit pas que Moïse a célébré un mariage, ou Abraham, ou David, l'homme selon le cœur de Dieu. On nous parle, il prie la femme. Prie, et ça veut me prendre. Donc, Bazoui Bassi, mais Balobite va se marier.
Baki on se marié tel. Non, baki on se la mariage tel. Exacté. Ndeko, nakotanga ba commentaire na bino. Mais ndeko ngai, nakoloba na yo, na commentaire na yo. Ozala sur eloko ozotia pardon, mais koya ko soko za na sorcellerie ou bien sataniste, koya ko compliquer ba na nzambe te, soko za na verset te. Soko za na verset, tia et pas baza ko célébrer mariage religieux. Na autorité ou ya célébrer yango, autorité religieuse ou ya célébrer yango tilanga ye. Comme ça na koleka na senga bolimbi c'est pas bana nzambe. Ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. Nous avons l'exemple de Jacob dans Genèse 29, chapitre 29. Les passages de ce style sont nombreux dans l'Ancien Testament et je ne vais pas les citer tous. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucun exemple dans toute la Bible où on voit une autorité religieuse célébrer, n'est-ce pas, un mariage. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucun exemple dans toute la Bible où on voit une autorité religieuse célébrer un mariage. Dekonanga, bozuyango wapi? Bozuyango wapi bana nzambe? Na Bible, autorité moko za ko célébrer mariage azate. Mais bino bozuyango wapi? La Bible au moins nous donne un aperçu sur la dot, mais pas sur la célébration religieuse du mariage. Tango bazu biloko wana bazo kende bozwa boye tout ça, après ozwa mwasi na biso, eza ko pesa biso ka mwa aperçu sur la dot. Toko ko lobango keza biblique. Parce que moni, mais eza ko passer ndenge ya lelo te. Oyo facture à 5 000 ya mariage, 3 000 à mariage, boso na ba veste cher, boso la boy. Mais non na Bible, biloko ndenge wana oyo bino bozui po botie na mokili eza te. Dans le Nouveau Testament, maintenant dans le Nouveau Testament, mais il ne faut pas aller dans l'autre extrême, qui consiste à dire ou à croire que Dieu n'approuve pas un mariage tant qu'on n'est pas passé devant un prêtre ou un pasteur. Car c'est là vous péchez. Apocalypse 22, 19, Deutéronome 4, 2. N'est rien ajouté, n'est rien retranché. Ndekonangai. Et pele bazo kanisa ki soki boke mariage église te donc vous allez le côté. Soki boke te pas pasteur ou bien pas prêtre Alex no bac vous allez le côté. Ndeko za erreur mo makasi pe ya musakana te. Mais Bible solo banabiso n'est rien ajouté, n'est rien retranché. Ko bakisa te pe kolongola te. Bo bakisi. Bible biso o yozo bakise za péché. Nana péché moi na nzambe ou bien pasteur. Parce que moi na nzambe ebina ete. Jésus explique tout simplement que le mariage c'est quand un homme et une femme s'attachent ensemble et décident de faire vie commune. Jésus-Christ explique tout simplement que le mariage, c'est quand un homme et une femme s'attachent ensemble et décident de faire vie commune. 4. L'anneau. Obobengi bag. Frères et sœurs en Christ. Point 4. L'anneau. Frères et sœurs en Christ. Le mariage est une alliance. Dieu a prévu que cette alliance soit scellée par le sang, par la rupture de l'humain,
Le sang est l'alliance de mariage et non l'anneau. Alliance et mariage, lorsque l'homme et la femme basali relation sexuelle pour la première fois, il y a l'écoulement de sang. C'est ça l'alliance de mariage. Ce n'est pas oibochaka awa na loboko. Non. Tango biso to koli alliance à mariage batubanona tabakte. Et puis na Bible bon la kisabiso muto balatsa ki ano azate. Ngai nakina na église mo ba moninga na anote babi oh pasteur za mariete po ba moni ano ezate. Boko remarquer na ba pasteur musu ba Bible omona azana mwasi mais azani na anote. Mais c'est pas biblique. Banani batiaki ano bayebake oya bala te batu na mokili batu na masumo bayebi ke mwasi ona koluka ye ta ona teleza na anote y a pas de problème mais mwasi oyo azana ano meza kitoko mobali no nani o asaka msani o aza menuisier ibongo yo aza chauffeur donc ça n'a rien mais yo mobali no ni yo colonel ça c'est grave. Voilà pourquoi batia biloko ba ano mais Luka verset na Bible. Le mariage est une alliance. Dieu a prévu que cette alliance soit scellée par le sang, par la rupture de l'humain. Le sang est l'alliance de mariage et non l'anneau. Donc, il faut avoir la vierge. Regardez virginité, il y a une alliance, il y a mariage. Exode 22, 16 à 17. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Verset 17. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot de vierge. Mes chers frères et sœurs, la dot de vierge est une sanction financière infligé à l'homme. Ce qui est au déversé mon abato baliété. Osa na sanction. Okofuta la dot de vierge. Parce que virginité na ye obebisi yango. Il faut futa yango. Parce que ça l'alliance na ye. Mais va pas baboyi. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. L'alliance est un engagement. C'est lié avec quelqu'un. C'est lié en s'engageant. Frères et sœurs en Christ, les apôtres et les prophètes n'en parlent même pas dans la Bible. Frères et sœurs en Christ bien-aimés, je répète, partout où Paul passait, déclenchait réveil et révolte. Actes des apôtres 9, 15 à 16. Actes des apôtres 13, 4 à 12. Actes des apôtres 14, 1 à 4. Partout où Paul passait, déclenchait réveil et révolte. Mouta comprendre. C'est pas. Pourquoi on a besoin de mariage religieux? Mais pourquoi on a besoin de mariage religieux? Parce que dans la Bible, nous avons péché. Les pasteurs ou prêtres qui encouragent ou qui célèbrent les mariages religieux sont en train d'ensorceler les enfants de Dieu. Galates 3:3. C'est enseigner les fausses doctrines. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur. Mes chers frères et sœurs en Christ, la Bible déclare noir et blanc que l'Église du Seigneur est fondée sur les enseignements des apôtres et prophètes. Or, eux n'ont jamais célébré le mariage dans des églises primitives. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible déclare noir et blanc que l'Église du Seigneur est fondée sur les enseignements des apôtres et prophètes.
Or, eux n'ont jamais célébré le mariage dans des églises primitives. L'église primitive, c'est l'église au Kala, dans le Bandaka. L'épître de 2 Pierre 1:20 nous enseigne que personne ne fasse de l'écriture une interprétation particulière. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'épître de 2 Pierre 1, verset 20 nous enseigne que personne ne fasse de l'écriture une interprétation particulière, une interprétation personnelle. Et puis, ça met, comme ça, l'interprétation, biblique. Dans Galate, Paul frappe ceux qui s'attachent à une autre doctrine. Dans Galate, Paul frappe ceux qui s'attachent à une autre doctrine. Doctrine, oyo ya bisoté, oyo ya biso, mariage religieux c'est raté. Yo olio ganga na ndako no po vandi, luka ba verset, ocha commentaire. Ezalaka so ni so okosaka bana nzambe, pe bana nzambe yeko découvrir yo, ezamawa. Alors soki bana okosaka bana nzambe na eloko wana, mais pourquoi bana nzambe azofa en église na yo? Dans Osée 4:6, la Bible ne dit pas que mon peuple périt à cause des sorciers satanistes, mais mon peuple périt par manque de connaissances. Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit clairement que les Écritures nous enseignent que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. C'est confirmé dans Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nazo senga na bino bolanda enseignement oyo du début à la fin. Je crois que ego kozala 263 et puis oyo peut-être 264. Ce qui est 263 et kozala 264 et 265. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, kolingakate mateya okotambala mona suite. C'est pas bien. Bandaka ne bandeli. Okende na moti na suka. Oko sepela. Luka o bandango ne bandeli. Okende tina suka. Oko sepela. Mais ceux qui ont kozwa vidéo oyo ya suka après okena o akala amalgame, moi comprendre bien été. Et oko sala obligé o bandelango na ne bandeliti na suka. C'est pour cela tant on azotala ba vie. Nazomona ba vie ya suite eleki bazui ba vie ya ebandeli ezamuke. Mais ebali ndenge nini vie ya suite ezala likolo, vie ya ebandeli ezana se ezala te. Bande konangai. C'est le pasteur Jacques Dinabanza. Je suis au 06 51 03 92 89. 06 51 03 92 89. Na pesi mbote mingi na mama Jackie Mokili. Mama Jackie Mokili nzambe pambola yo. Sœur Dodo Sadiki na Bruxelles nzambe azanayo. Na bosanité mama Kisita Marie-Hélène. Mama Kisita Marie-Hélène nzambe pambola yo. Oyoka
message oyo bande kuna ngai soki oyoki message oyo ya vidéo oyo attaque chrétien luka mapamboli luka ba bénédiction luka opanza yango po aider bato ebele soko yebi pasteur na yo pesa ye soki ye a célébrer ba mariage soko alingi kokosa bino apesa bino verset soko apesa bino verset tindila ngonga na kombo na ye eza makambo nzambe eza makambo ya barte bandeko bokozala gâté après oyo sur le mariage bozozwa mosusu talaka mateya olandaka epai ya nani pe aza nani bandeko na ngai merci beaucoup nzambe apambola bino à la prochaine occasion.